Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année na maman Nangaï, maman Rose, moi c'est Kitoko. Bonne année na papa Nanga, papa Lumba, I love you, papa Nangaï. Bonne année na famille biologique Nanga Mobimba, bonne année na mobile Nanga, bonne année na Bata Nangaï, bonne année na belle famille Nanga Mobimba, bonne année na ba cliente Nanga Nyonso, bino bakuma la deuxième famille comme Nzamba Pesanga, vraiment bonne année na bino, bonne année, belle à ma cassi. En tout cas, merci pour la confiance pour Pesaranga. Merci beaucoup pour la patience na bino. Bonne année na ba YouTubers nyonso. Bonne année na libonais nyonso. Bonne année na papa JC profil la même magique. Bonne année na Dynastie l'étoile. Bonne année na Clarisse. Bonne année na Grace. Bonne année na Jenny. Bonne année na Sophia depuis Paris. Bonne année bande de nyonso oyo tosalaka na bango lingo. Bonne année na Yokade. Bonne année na Abu. Bonne année. Voilà, de balba toujours mbula sika makambo pe sika. Voilà chez Olga Kabelo makambo vraiment sika ezali il y a ebele donc vous en a jamais déçu comme d'habitude. Donc tout ça en 2023 mbula sika makambo sika. Bandeko yamalamu pona ngai 2023 et ça année ya différence et ça année ya évolution. Ndeko, tout ça a besoin de évoluer dans la vie, tout ça a besoin de la différence. Dans les mingi histoire de David, parce que ça permet l'histoire et puis ça a force, et ça permet l'histoire et puis ça a espoir à vivre. Donc, Bible le na biso na 1 Samuel 30. David bakendaki guerre na basoda na ye et na retour kokuta bamema bango biloko nyonso bamema bana na bango basi na bango batumba mboka mobimba. Donc David ayeba biso eloko akosala te e basoldat na ye basilikaki contre basilikaki David. Donc bakomaki meme na ide basala David mabe. Bible elobi na biso David atirelaki lokola ye moko parce que azalaki susu na mutu te, mais David abosanaki eloko moko te. David abosanaki te que azalaki na Nzambe. David na moment ba difficulté na moment ba problème, David asapuyaki epai ya Nzambe. Ndeko mwasi na moment ba problème, na moment difficulté, na moment maladie, na moment omoni pe yake no otikali yo moko yaya moko na vie jamais mutatika la moko bat bako kende bana bako kende mobala bako kende mwasi bako kende peu importe famille bako tika yo ba camarade bako kende ndeko mwasi ya important et loko est important na vie devant ba problème. Luka osapuye epa ya Nzambe. Luka osapuye epa ya Nzambe. Parce que Nzambe aza Nzambe oyo atikaka bana na ete. Aza Nzambe oyo azongisaka esengo esika wapi mawa ezalaki. Aza Nzambe oyo apesaka santé esika wapi maladie ezalaki. Aza Nzambe oyo apesaka victoire esika wapi guerre ezalaki. Aza Nzambe oyo apesaka esengo. Aza Nzambe oyo apesaka kimia oyo mokili kwa kopesa te. Luka vraiment osapuye epa ya Nzambe lokola David. Ndeko mwasi zala David ya vina yo, zala David pona libota na yo, zala David pona bana na yo, zala David na société, zala David na mosala na yo, zala David na peu importe problème au côté na tango. L'accident qui est au côté 2023, bah problème c'est non, pas c'est un problème ils ont un moto, mais il est important devant un problème. À chaque fois vous avez un problème, à chaque fois vous avez malade, à chaque fois ben keti de koya la vie na yo, de koko bo santu que vous avez ensemble oya solo ensemble oyo atika rabana été garder espoir, yeba que le lot a taille simbité lobby et simba kaka. Hola, bandeko 2023, vous êtes sûr que nous allons la donc et vous avez vraiment souka, bon se préparer parce que vous avez chaud. Donc modèle Union Sakabel au Boluka Kanazo. Rappelez bien que Ezali chez Olga Kabel. Yami Kuse, Yami Lai, Yanyoso, Bakou, tout Yanyoso, Bakou, tout, pour posons déjà awa. Par biso je sais quoi faire la salle biso donc nyonso ezali ba couleur nyonso ba coupe donc bozomona awa ba couleur nyonso ya ba coupe ezali vraiment ezali bateko nyonso oyo bolukaka chez Olga Kabelo ezali ya noir na mope ezali en tout cas 2023 mbula sika makambo pe ya sika chez Olga Kabelo c'est la différence.